solution déjà ezwama awa toza epai ya Nicole Malonga la patrona ba solution so ezwama mpona biso mibali bandurance faiblesse sexuelle ekolongwa bopikiliki ekozala agrandissement ya troisième pied nyonso eza kuna epai ya Nicole Malonga la patrona awa toza epuis oyo ozotala mwasi no mpaka okoma nango awa toza mpona grandissement ya kibokolo ezali produit awa toza mpona banduta donc ezali crème oyo ezosilisa banduta en tout cas so oza banduta ata ya ndenge nini efasaka yango egomaka mpenza banduta elongolaka mpe batache ya hydroquine esalaka ke mabele masoko bahanche mipende yango eza deux sortes awa ezali awa toza yango oyo catégorie meilleur talk show. Les nominés sont Karine Eloubou, Karine Yamado TV.
Ce moninga bali sepela. Zalana esengo po mukona yope ba sepela. Et ça l'a bien ya Rosaranate. Merci aux artistes présents, merci à toutes les familles bien sûr représentées ici. Ça fait plaisir. Boza Bonzenga, Boza Kitoko. To sangani awa pour la fête et anniversaire, s'il vous plaît. To yebango. To sangani awa pour la fête, il y a mariage. Mariage coutumier civil aux Lelo. Balobi, le mariage est une institution divine. Mariage, c'est un tata, moi, si tu es dans maman, et puis babalité. Le mariage, c'est un maman Nzambe. Alors, le roi Batou mi balé, Basangani, hein, monsieur Nani, hein, là, Basangani, bango mi balé. Et Nzambe na lola a fongolé li bango manini sanaye. Pourquoi? Parce que basali mokano na Nzambe. Si quand on bengana mobali tellement il est bonzenga angaya monsieur Patrick, tellement il est bonzenga biso to mesala ba oyaye biso to benga toujours paye. Hein? Ba oyaye biso to benga toujours paye. Monsieur Patrick, il est tellement beau, il est propre, il est hein, il est oh non non, il est aïe aïe aïe, il est posana kende, posana tikala, posana telema, posana vanda arouya parce que dans un roi il y a reine naye, reine naye nani, jolie kalunga. Eh, voilà. Madame, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je vous invite à vous lever tous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Bissonioso, merci pour le respect. Tellement ébélé, ça continue. Thérésia, Ngaye, Wapi la reine mère Queen Via, on est ensemble. Mobile il est en Vanda, yo continue au CPLA, Zana et Sengo. Alors je vous invite de vous asseoir, merci avec tout le respect, merci à ma famille, merci à ma amis et connaissances ici présents. On est très ensemble, on est très ensemble. L'herbe a 20 moutiers. Le Rossili, DJ Tchela la musique, moi ça l'a bien, là il y a un mouvement.
Général Kassoro, même biso bisika. soki tokokotelema esika tozali pamba te bible ezoloba na biso yamba makambo nyonso tobanda na losambo esengeli oyebake bible ezolobake le mariage soit honoré de tous lokola nzambe ye moko ahonore bango yango fo tobanda koremercie nzambe mpe totika sianse oyo nyonso na maboko ya nzambe. Éternel Dieu tokoremercie na pokwa lelo pour la journée à l'élo, on salue Patrick na joli ngolu na pibaye ko kokisa mokano na yo yango to sangani na pokwa lelo zambalola to sengi présence na yo du début à la fin molimo na kamba biso pe protection na yo nyonso le kana kimia na kombo na Yesu ndeto bondeli telabi amen. Que le mariage soit honoré de tous. Tout ça, la biso vraiment bien. Merci encore une fois à l'homme de Dieu pour la prière d'ouverture. Alors, ça, la biso bien. Alors, Sikoyo, la lingi, to telemisa mobali, mutoazana honneur. Pour le moment, Natina Noa, Jolie Kalunga. Donc voilà. Alors, blague sous-souté. Et Mouto Bomoni Abotama, n'a papa Mboulou Maloula Rémi. D'accord. Ce gars zappé na salle Awa à côté les matos BTLP m'a beaucoup rapidement. Voilà son père. Merci. Papa et puis maman Il passe ça. Il passe ça.
la disparition de la papa à maman Kalonga. Avec le respect, je pense qu'on s'entend s'il vous plaît. Merci, rapidement.